magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki Loi organique portant ce fonctionnement ya CENI ezali promulgué na chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi selon annonce et pesami na radio télévision nationale mokolo ya lelo mercredi 7 juillet 2021. Église catholique na nzela ya cardinal Ambongo basengi ouverture ya banquette sur la personne au a photographiaki son éminence Mosengo na mbetu na ye ya malade avant azala évacué na étranger. Na est de la République, 9 miliciens Maïmaï va se rendre na FARDC na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu. Ba détail tout de suite na Kanbeni Mkonalelo. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a promulgué loi sur réforme et CENI. Nini Lobanikuna, image et commentaire. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a promulgué le 3 juillet dernier loi modifiant et complétant loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI na Mokuse. Information yango ezaki livré mokola lelo na radio télévision nationale le mercredi 7 juillet 2021 à travers bande défilante au bandeko la Kisako. Loi wana ezali déjà promulguée. Nouvelle loi sur centrale électorale ezalaka proposée na Christophe Lutundula, actuel ministre des Affaires étrangères na kati ya gouvernement Samalu Konde. Yango ezalaki adopté na Assemblée nationale pe na Sénat na mois de juin dernier. Kasi yango eutaki kozala jugé conforme na constitution na cour constitutionnelle yambo ezala livré na maboko ya président de la République pour a promulguer yango. Parmi la innovation autocuti na loi yango ezali bongo augmentation ya nombre ya ba membres ya plénière ya CENI, c'est-à-dire commis de 15 personnes, 5 membres ya majorité, 5 membres ya opposition et 5 membres ya société civile. Na kati na bango 7 membres bako siéger na bureau o ekozala diriger na délégué ya confession religieuse lokola président ya CENI. Donc notez que loi yango ezali kondimama te na ba classe politique comme Susu, notamment coalition Lamuka o ezali dirigé na Martin Fayulu pe Adolphe Muzito. Oyo bazali ko estimer que nouvelle loi ya CENI ezali totalement politisée. Ezali ko prévoir selon maloba na bango glissement pe tricherie na ba élection en 2023. Kasi na ngambo ya union sacrée balobi que loi yango ezali kitoko pe komema RDC na ba élection et longo bani. Tobo sanate ko ba confession religieuse pe na ngambo na bango pe quelques députés bazali d'accord te na loi oyo. Sela bango CENI et segelaki ezala dépolitisé. Kasi avec 10 membres ya politique pe 5 membres kaka ya société civile bazali ko banga que ba élection ezala chaotique pe ezala mabe. Bango balaki ko continuer ba pression na bango pour ba faire annuler loi oyo. Et ils allaient déjà promulguer. Tout bon, ça n'a été que loi organique portant organisation et fonctionnement et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il y a un monde et copé sa go na masolo à 2023, c'est-à-dire que on a mis que les alliés koya chaque quota et cotine d'abord représentant na bango, c'est-à-dire que majorité et cotine d'ailleurs, opposition à tinde d'ailleurs pe société civile. Bon na kosa la nouveau bureau ya CENI et à la mise en place pe masolo, il y a élection en 2023 et banda déjà selon délai à constitution. Kasina ba revendication boy ezali copé sa mwambutu mbutu. Affaire oyo etika ya sur Kinshasa et l'équipe partout. Na communiqué moko ezali publié mokola lelo mercredi 7 juillet signé na Abbé Georges Ndila, comité chrétien catholique basengi ouverture ya banquette pe ba sanctionné coupable à photographier qui peut publier qui ba photo ya son éminence Laurent Mosengo Passigna na mbeto na hôpital Yambo ya kozala évacué na étranger bolanda ba détail pesami awa. Archevêque de Kinshasa Cardinal Fridolin Ambongo
a exigé que l'enquête ezala diligente pona kokanga coupable oyo apubliaki ba photo intime ya cardinal Laurent Mosengo Pasinya na mbeto ya malade ya mbwazala évacué na France wapi akili pour na soins de santé. Publication oyo est provoqué ba sentiment d'indignation na chef ya communauté chrétienne catholique en particulier puis population nyonso congolaise ba sepela kité komona que moko ya ba grand homme ya église aza kobela kasi moto moko sans cœur azwi ba photo pe a publié yango na boye son éminence Fridolin Ambongo archevêque à Kinshasa a exigé que banquette efongama pour que auteur ya violation et intimité oyo azala interpellé pe azala sanctionné selon rigueur ya loi. Nyonso wana ekombami na communiqué moko ezalaki publié mokolo ya lelo mercredi 7 juillet yango ezali signé na abbé Georges Njela wapi son éminence Fridolin Ambongo abeti loboko na mesa pe asengi ke coupable wana esengeli subir rigueur ya loi parce que azali indigne pe a respecter homme de l'église oyo te a respecter intimité ya moto te. Na même occasion, cardinal Ambongo a signé la communauté chrétienne catholique nyonso et la communauté congolaise mobimba ba poursuivre la prière titango archevêque émérite Kinshasa Laurent Mosengo Pasinya a cause basona na Paris pe a cause la rétablir wapi ya kozongela biso awa na RDC na nzoto makasi. Tobosana te ko son éminence Laurent Mosengo azalaki évacué lundi dernier na soirée na avion moko médicalisé wapi uta lobby ba image bambe kotambola na ba réseaux sociaux wapi azalaki na moto na malade na aéroport international ya Njili. Photo yango tambolaki makasi pe sepelisaki communauté catholique te et sepelisi pe population congolaise te na ba lukaka ba buzz et ça est important qu'on respecte vie privée à moto pe qu'on respecte intimité à moto ezali te na sima ya batu nde kozoka ba buzz na yo ezali malamu mingi te awa justice ezui makambo yende akosala mosala na ye pour que solution emonana. Kinshasa et l'équipe partout. Tout bien que 9 miliciens Maï va se rendre la FARDC na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu. Nathan Siata a plus de détails. Au total, 7 miliciens Maï ya groupe armé qui fois Baserandaki na ba forces armées ya République démocratique du Congo mokolo ya lobi mardi 6 juillet 2021 na territoire ya Walikale na Nord Kivu. Na ba actif na bango ba vol, ba viol, ba pillage, ba meurtre, pe misusu ya ba forme ya ndenge na ndenge ya ba exaction oyo ba sala déjà contre ba civil na groupement ya Waloa Luanda depuis plusieurs années oyo tozali ko tanga mais lelo bandimi quand même ko tika ba hostilité wana pe ko s'aligner derrière ba force de l'ordre pour na koluka kimia solo na partie est ya République démocratique du Congo. Baserandaki na 7 armes ya ba type marque AK-47 pe li susu ba remettre na maboko na administrateur militaire ya territoire ya Walikale colonel Kalekele Bolokwa Ikata Serafin ba munition pe biloko ya ndenge na ndenge oyo basalelaka ba bêtise na bango wana tozali na esengo ya komona ke bana oyo ba comprendre pe bandimi ko exaucer ve ya président ya République démocratique du Congo oyo bayoka ki maloba na ye ndenge s'adressaki pe na minute oyo bazongi na ndako na bango nazali satisfait pe na kozala encore plus satisfait soki bato misusu lokola bango bakolanda lokolo oyo na mikolo oyo ezali koya na yambi bino avec toute bénédiction ya population ya Walikale ndenge a déclaraki autorité militaire territoriale na presse locale. Ba communauté locale bazali ko senga na ba forces armées ya République démocratique du Congo ba déployer ba nouvelle unité na ba groupement oyo précité pour na ko éradiquer ba groupe armé mususu oyo balingi nanu te ko se rendre pe bazali ko continuer ko commettre ba crime. Réduction oyo ezali inscrite na bilan ya état de siège oyo ezali décrété il y a 2 mois na Nord Kivu pe Ituri na nzela ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na commettre fin na insécurité na région. Na ba multiples messages na ye chef de l'état azali kotika te ko tendre loboko na ye na ba groupe armé pour na koyebisa bango ete baya ko adhérer na processus ya pacification na est ya pays. D'ailleurs
programme, il y a désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRC-S, ils ont déjà mis sur pied, ils ont chargé, il y a encadrement, il y a des combattants après reddition à Bango. Ba union so o bazena na bazamba, o bazena ba groupe armé, boyoka message o ya bakondi, botika mandoki, pe boya koluka kimia, oyo ekozala bénéficiaire na moto nyonso, Kinshasa et l'équipe partout. Sango Komeli Biso Lelo, président haïtien Jovenel Moïse a confié Lelo mercredi 7 juillet. Selon Premier ministre OAPC Information à presse, président haïtien Azalaki assassiné na Boutou ya mardi et mercredi 7 juillet. Ba homme armé ba kotaki na katianda kuna kasi bazaki identifié que ye a succombé sima ya ba blessure et pesi passe na mokini bombolanda image pe commentaire. Président haïtien Jovenel Moïse Azalaki assassiné na Boutou ya mardi et mercredi 7 juillet ya lelo na ba homme armé au ba kotelaki na résidence privée na ye. Selon information epesami na premier ministre sortant ya Haïti Claude Joseph a annoncé mercredi 7 juillet à lelo que président Jovenel Moïse Azalaki assassiné na Boutou ya mardi et mercredi payé à succomber suite à la blessure par balle. Événement où salamaki vers 1h du matin, wapi na Boutou ya mardi 6 et mercredi 7 juillet 2021, groupe ya d'individus non identifiés bakutaki na kati ya ndaku ya président babandeko ba espagnol wapi batakaki résidence privée na ye pe président de la République ya Haïti azalaki blessé mortellement selon annonce ya chef ya gouvernement au atchaki na communiqué na ye wapi a condamné acte odieux inhumain pe barbare au salami. Premier ministre a saisi la population bazana na kimia basiri bango situation sécuritaire ya mboka ezali sous contrôle. Président haïtien Jovenel Moïse a nommé lundi Ariel Henry médecin na fonction ya premier ministre. Précédent chef ya gouvernement to premier ministre ya kala alumelaki mingi na poste wana te. Haïti ezali moko ya pays Caraïbes na nation pe moko ya nation le plus pauvre ya continent américain yango ezali gangrené mingi na sécurité na enlèvement contre la rançon oyo ezali na bagang oyo bazali kotungisa bango na impunité makasi. Président Jovenel Moïse azalaki mingi accusé na population na ye lokola auteur ya bacrise oyo nyonso pe azalaki confronté na vive défiance na bonne partie ya population civile na ye kasi sango oyo epesi mawa mingi na mokili mobimba komona président kozala assassiné boye. Kasi selon l'information epesami toujours na France 24 mwasi na ye première dame azalaki pe blessé gravement kasi azali na hôpital pe état de santé na ye ezali koévoluer. Kinshasa eleki partout. Poto blevita pona mikolo pe bana esi bomesani nango po ezotekama partout pe ezali kitoko wapi yo nunu mikite meka kopesanga raison kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie, farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux, farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu, farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosana te bachepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo ozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya mode. Mais la poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko.
Beltesco, vraiment Moussoungi Mboka. Kinshasa, elle est qui partout. Le 6 juillet, qui célébra qui journée mondiale de baiser, le lot aux hommes de la force détail. Importance, il y a baiser, casse la famille, pour tous la COVID-19, pour ceux qui ont péci battu non sorroir pour une maladie. Importance, il y a baiser, zanini. Bon, on a une image, je fais commentaire. Le 6 juillet, chaque année, qui célèbre la journée mondiale de baiser, journée internationale où et botama na année 90. Baiser et une marque la tendresse, il y a amour conjugal entre conjoints et même rite entre adolescents. Baiser et faire travailler à muscle et contribuer à un renforcement, il y a des défense immunitaire, voire plus bas, et apporte un enseignement et belé na état de santé na biso pe na partenaire na biso. Na histoire ya ba société, baiser azala toujours na signification mon côté auto yebilelo. Loko la tendresse, toute manière ya koyamba mutu malamu. Na antiquité, les élèves même échangé entre Mubali na Mibali, puis bandeko constitué, sorte de reconnaissance sociale. C'est-à-dire que baiser mutu pour na kola kisake, osa reconnaissant na ye, tobo sanate baiser de jida apesaka yesu. La renaissance baiser et qui kokoma mixte, c'est-à-dire entre basi pe Mibali, puis les élèves qui marquent d'amour entre hommes et femmes. Signification yango ezali largement gardée dans mikona biso lokola expression et intimité et affection et amour et plus il y a infinité et comme rite social baiser et côté na ba domaine na vie na biso privé pe entre biso na bandako lokola histoire ezalaka éternel recommencement baiser ezali lelo non seulement marque d'affection mais de plus en plus les autres comme marque et appartenance dans le même cercle. Lokola biso na monde na biso société à l'élo moderne et on va takamingité. Donc dans la société misusu baiser ezali kola kisa que tous allez vivre dans le même cercle, tout ça quoi appartenir à la même tribu. Na kati ya monde moderne lelo oyo baiser et comment on peut faire partie de la compétition net na 2005 wapi le 6 juillet ba organiser un concours du plus long baiser oyo esalaka que couple moko e gagné pe zwa prix nango baiser ezali marque ya bolingo kasi na ère ya COVID-19 oyo esengeli to respecter distanciation physique baiser ezali malamu penza te pour le fait ya kokabolaka bactérie to pe COVID-19 yango ezali interdit kasi na la famille na biso restreinte entre ba couple baiser ezali très important pour réchauffer kabolingo pe ezonisaka attention tendresse conjugale ezali très important ya kopesaka baiser na molonga na yo pe na bana na yo ezali vraiment important pour na kolakisa bolingo pe oyo ezali komema bango na motema ezali marque moko très simple na yango e consolidaka famille pe ezali kosala ko etikala affection makasi baiser ezali expression et intimité ezali très important pour la famille papa to maman apesaka bana baiser pe bango na bango étant que ba parents bana bamonaka po esala ko bango na kimokolo babatela bolingo pe intimité wana o bakolaki nango pe affection o bakolaki na bango na ndako biloko ya miki o to négligeaka na culture na biso ezali très important. Lokola baiser o ezali bongo célébrer mokolo yo lokola marque de tendresse et d'amour. Que vive le 6 juillet, que vive la journée internationale du baiser. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. Première chaîne d'actualité en continu Kasinalinga la KNB News. Et on continue copier sa émission. Il y a Siki. Awa, te proposer bino kindoki politique émission na bino explicative ou peut ça bino information kasi expliquer bino le pourquoi et les comment de choses bolanda pe bobo santé ko s'abonner. D'ailleurs moi marabunyo so sur le awa biso great to saila kango colloque mobimba justement pour la komatisa mungongo ko la musabasi
esika ya mwasi eza wapi na thème na biso nyonso te pese ezala thème international ezala national mot clé ezalaki on ezalaki leadership. Des fois, quand nous parlons de leadership, tout le monde a il faut pas diriger, il faut non. Leadership, les autres, c'est même temps, maman, il faut la leader. Même dans le quartier, il faut maman la salle même place à mon bon, moi, différence, moi, qualité aux hommes, mais leadership, nous sommes et bandé la leadership, yangoana. Qualité aux hommes apporter et l'autre aux hommes. Na où nous tu koloba likambo bakota, likambo talikota oui. Les autres ça biso passe. Mais koloba teke avancer ezate. Tout ça na ba avancer ya makasi. Surtout la président de la République na biso Fachi ba avancer ezala ndenga kosakana te. Ba avancer na ndenga kosakana. Ndeko lobi na 2006 oui. Tozalaki muke. Comme en 2011, c'était la même chose. Mais tu as bougé moi, en 2019. Tu as bougé moi 3%. Tu as bougé pendant moi, tu as bougé moi, tu as moi, sur lequel, dès que je repère sur le poste gouvernemental, au moins, la évolution est allée. Avant, pour que Bassiba atteindre les fiscs à 10%, c'était difficile. Mais c'était difficile. Maintenant, président Fachi, au monitor Alboso, gouvernement Ilukamba, on était à 17%. Évolution, c'est déjà ma casse. Mais cette fois-ci, nous sommes au nombre, maintenant, nous sommes à 27% de femmes. Oui. 27%, mais les a avancé beaucoup énorme. Il faut te féliciter. Il faut vraiment te coumisser. C'est aussi une façon de biso que vous soyez sous ma casse, là où elle fait son travail, là où elle travaille, dans l'activité, dans le domaine, il y a qu'on émerger davantage pour que tout l'accès est au coquille. Oui, en 2030, atteindre 50-50, c'est possible. Parce qu'il y a d'autres pays déjà qui le font. Le Rwanda, par exemple. Le Rwanda a déjà atteint. Baza, déjà, dans le Parlement, là-bas, c'est plus ou moins plus de 50%. Kenya emboîte le pas. Tanzanie aussi. Et pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous? C'est pourquoi le président de la République nous donne cette opportunité. Namonaki Nikoleleka Kiawa na ba chaîne na biso de zolobela bande bande ko le likamba gouvernement ya sama ilu ya sama lukonde webi matomona ke umelaki mais biso na IDPS tant to kendaki matinée secrétaire général à MC biso abi gouvernement ce que zo umela c'est parce que ba président et ba parti politique na ba liste o batindaki quota ya basezalaki mukie yango na président de la République a zongisi asengaki basi bazala non. Tant que biso déjà bassi, tout le monde qui a c'est le comment mutuya. Moi, bah doute moi qu'on mais tant que gouvernement est au bima, tu vois comment on a que 27% pour na biso zaiki loko tomboli biso et puis si biso makasi. Président Souka wanate na cabinet na directeur à cabinet adjoint moi na moi si le sous. Maman. To vanda ka tola muka to pousse micro gouverneur ya banque centrale moi na moi si likambo na no salamate. Nini saka que moi si a koliti a bali a ebi kolamba te make-up kabelo wapi kasinzu zéro voilà ndenge population qui nous ba réagira qui na micro ya Hervé Zakapé merveille Mombende kalizalaka soki mama azolambo komona bana ni nyonso ya basi bapusani mpe baye koassiste ndenge azosala mpo bayeba kolamba ezalaka mpe façon moko bamama bandaki koprépare bana na bango mpo mariage soki eye azala na difficulté te côté ya cuisine okomwana age ya 10 ans mwana aza déjà capable ya kogérer cuisine mpe azolamba lokola mokolo mwana mwasi abongo soki ake libala kozala na baproblème te côté ya kolamba mpe mobali akoreproche te mpo na misala ya ndako mpo akobanda kosala yango déjà malamu kasi ya pasi mpe mwa eza ke jeunesse na biso eza ya kobeba bajeune ya lelo bamipesa mingi na makambo ezanga ntina bajeune fille mingi ya lelo bakoma kaka liboso ya télévision encore batira biso pe ba série télévision ebele téléphone kaka na maboko pona ko chatter soki mama na ya za na cuisine ye kutu etali ete ton na ye malamu apesa na kotia maquillage okomona mwana mwasi tala manzaka bilamba sokolaka kaka soki aza na programme ya kobima bongo okoyeba ndenge nini kosukola pe ko repasser bilamba ya mobile na yo yango tomonaka mingi bazalaka suka ki libala ekomi kocréer ba problème mosala bayekolaka ngo ntango oza nanu moke ya koyekola na mokolo ekomaka nango bisalasala biso magazine KNB News tokitisaki micro sur terrain mpe tosololaki na population kinoise soki nini esalaka ke mwana mwasi akoli mpe ake na ndako ya libala ayebi kolamba te papa mwasi soki akoli alinga bala ayebi mosala te ezalaka baerreur na biso bamama
na ntango oza na jeune fille na yo azokola ifo lakise misala na ndako fo lakise nde bakombola ndako kosokola basani kotorsione ndako kolamba soko lakisi ete ata abali akokesala yango te mpo amesana nano epa na bango te fo amesana nano epa na bango nsima so akei ake kosala ke naza kosala epa na biso nakesu na ndako libala na kozala na pasi te mpo nasala misala wana ya mwana mwasi asala na libala libala ntango tokenda libala tokenda te ke ovanda kaka boye te donc tokenda te do examen dans libala eza examen monene donc ntango examen alokoki yango te lelo mbala boye na ye aloyi mama komofinga mobali fo tina yo moko mama fo kolakisa mwana ti po aba balamba basalaka boye olakisa nde balamba po mwana yeba kolamba mosu ezalaka négligence na bango moko mama azolakisa ye mosala ye alingi mosala te soki alingi kaka kotambola kobima na ye mosala na moi komi lifo asalaka na ye te motu nyonso ntango abotami na se na moi azalaka akokisami te ifo balakisa ye neti mwana mwasi neti nga nde nazawa baboti na nga boye mama na nga alakisaki ngai tala nde basukolaka basani tala nde basukolaka nzoto tala ndenge basukolaka bilamba tala ndenge bapangusaka ndako tala ndenge balambaka tala et soki lelo oyo nakoma kosala oyo nasalaka c'est parce que base eza baboti na ngai na ndako na biso mais soki mama azolakisa mwana na ye te mwana na ye aza kaka soki alamuki alali pongi ti 10 heures alamuki asalaka misala te abongisaka te yebango place akei soit abali te akolela soki asali mo akolela parce que ayebi nde basukolaka basani te tozomona yango soki mpe abali kuna mobali akoseka ntango azoseka koseka tout justement baboti na ye omoni mama na yo aprendre eloko te yo kaseka mpo oza tai kitoko mpo oza kitoko mpo olobaka français mpo soki ndenge nini ça ne suffit pas pour une fille ça ne suffit pas il faut remplir batache wana yango nde moto osalaki ozala mwasi yango nde kosalaki ozala mwasi oyebi kosukola basani oyebi kolamba oyebi nde babongisaka mbetu oyebi nde babongisaka chambre oyebi nde babongisaka bilamba nde banikaka bilamba nde barepasaka nyonso wana ezosala ensemble ya mwasi kimwasi na oyo ezoremplir na kitoko kaka te na kibote kaka te me na makambo wana batache ménagère oyeba pe yango bandeko basi okoki kozala na yo kitoko ndenge nini me soki oza na bacomportement mabe mpe oyebi kosala misala ya ndako te surtout kolamba yebaki okozala na baproblème très sérieux soki oyebi misala ya ndako te ata oza na mwana mosala yebaki okoyeba te koguide koma akoki kosalela mosala kitoko mibali ebele bakoma na bango kolia biloko ya libanda mpo biloko ya ndako ezalaka gu te atondisi na ye libumu libanda me ntango akozonga na ndako aye na ye kaka kosala sembla ya kolia mpo evite makelele mibali ebele mpe bazalaka deja abali na ye me azoraisonne kaka biloko azalaki kolia mpa na bango mama na bango bandaki kolamba bongo eza kitoko ta bandeko basi toyekola kolamba mpo tobatela mabala un jour. Kinshasa eleki partout. On est la série édition de Bisham Okonalelo. Merci l'équipe technique et rédactionnelle qui accompagne qui m'a Nassima Caméra, Tozala qui na Hervé Zaka, régie finale et Sima qui na Timothée KMB, réalisation et Sima qui na Nathan Siette, édition et Kumbama qui na Merwe Mombende, toujours la coordination. Il y a grand la communication. Jimmy Mukendi Kastika ça merci de ma fidèle téléspectateur Nyonso. Il y a magazine KMB Nyonso pe ba Nyonso balinga kabiso, Moussa toujours continuer conseil la bino pour topona. Informer bino eza devant na biso botikala toujours fidèle na bino tout coutani prochainement na ceci mon ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.